Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour, bonsoir. La grande famille des mamans BBC, bonjour, Nabino, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bissopé par la grâce. Dans le bas toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, j'espère que non, boula li bien, boula mouki bien. Boula li bien, boula mouki bien, non? Alors, esengwezaka que non, tokutani sous l'élo. Les gens makasi na bisoté, ils ont juste ka na mawanae. Et voilà. Que mon Dieu vous bénisse. Oh. Beaucoup tanan to solo la grande famille. Beaucoup tato solo là. Beaucoup tato solo là. Titre nanga bomoni, photo miniature nanga bomoni. Yesu. Nalali ata bienté. Nalali bienté. Otu nanga nini. Franchement, la grande famille, ils a passé. Mais na osenga na bino bo supporter pinzanga parce que ce bomoni mikolo façon dans au travailler, je vite dans au se réserver na makambo ebele pour ne pas peut-être couper sa matière ya roba mama BBC non. Lorsque biso toyaka pona ko détruire te toyaka juste ka pona hôtel na banti valeur lorsque to moni eloko moko eza bien te au lieu to vanda ka kimia to bana ko souffrir na kati ya mutema non. Tokyo za ba hypocrite bongo te. Chez moi et des carabongo te. Le problème c'est quoi la grande famille? Na moni ba mama nyonso ba ndeko nyonso o ba bengi ba tilinga ba vidéo mama BBC pona nini boye non. La grande famille, vous savez Nabela Production, pour votre information, Nabela Production Vini a signé un contrat T. Nabela Production, je ne pense pas que non. Il y a 5 artistes qui ont signé un contrat. Non. Peut-être que non. Bana o ba uti ko zo ba brevet. Ne bana o Tokyo ba que non. Ba ko signer contrat, je sais pas. On est zaka to ça la analyse. Na o linga na on a interpellé famille di bota ba o ba benga kinga mama BBC po nini Vini asali boye. Le problème c'est quoi? Problème est que non. Vini ayambi telesi. Nasima ko yamba telesi. Bah question naïe vraiment et tout, ils ont vraiment propreté. Je pense que à ça qui sous cette émission mon qu'on a Kenny, nga mama BBC na bimaki na yaki, na interpellaki, na lobby non. Émission et ce que attend na commentaire, na ba commentaire, il y avait beaucoup de gens au ba sepelaki na ba question na été et tout. Et lorsque nga na yaki na faire voir kutu bandeko no bibota la question azo poser et lorsque azo poser question a soupirer na nous et longinaye au sentir que non na ba question wana azo poser a obangela ngo mais il n'a pas le choix a lobakaka parce que ayebi eloko azo sala to interpeller qui ya koloba que non idée na yo pesi soki c'est quoi les trucs les titres de son émission les anini comme nango nini sus bozela tochana no émission ngo comme ça ndé boko bo comprendre lo na loba. Alors est-ce que maman Thérèse Yako s'est retrouvée dans le théâtre ESA par accident ou ils qui vision na yo? Oui, ils qui vision dans la linga théâtre depuis Nazaki no nanda kunanga libala avant mobile nanga kufa ils qui sont dans autre théâtre nga no ibisi kaka so na bala ratinde la salle théâtre. Maman Thérèse se sent à l'aise dans quel genre ya babo? En tout cas pour un rôle théâtre tonton. Maman Thérèse au te kozala à parquet. Je sais pas. C'était cause des Alakini. Émission n'a ce titre d'Agoza parlons tendance. Otaki Kombo ya SB.
émission on a Salaki avant yo vous avez cité le nom de Mama Sila. Il y a eu d'autres fans oyo ba agressenga ba attaquenga na ba peine c'est moi ce que na quand tu papa vini to comment vivre na sima ba fan. OK ba fan ba comment commander biso Joko biso ne faut commander ba fan pour bango nde ba olinga biso. Maman Thérésia autrefois on te voyait il y a question il y a tendance pinza to bandi de ce place il y a tendance wana. OK. Pas de questions polémiques. Non, pas de questions polémiques, ce sont des questions à répondre, normal à répondre. Autrefois, on te voyait dans le film, il y a Bellard Production. Parce que quand on parle des tendances actuellement, Toko Machiba Monte, on voit SB, on voit Bellard Production. Comme dans la musique, on voit Fali, ok, F Victime, on voit Ferregola, Bagolois, tout ça. Autrefois, on te voyait chez Bellard Production. Et après, tout le monde a connu ce saut dans Bellard Production. Moi d'ailleurs, je me posais des questions. Maman, Thérèse, Yaya, Anna et tout. Papa, na oninga tena za la place mongo na ina na bata kwa embrasser ba humiliation ou na iba mutuna mapona ngote. Non. Na oninga tena mkolo. Na maman bana mwana ngala pusana 30 ans. C'est difficile de citer Bellard Production. Nini. Ba leader. Ne bo bebisa bana. Ba bebisa bana. Pour moi na wana akanga makana site na wote. Ayebi maman. Ça va faire na ye. Maman Thérèse. Parce que le OK. Mais l'absence de leader n'est à solliciter. Allez, qui nous doit. OK, même sa famille. Tout le monde. Et bah, fan de bah dirigeant puissant, papa. Et comment déjà difficile? Parce que na site wana ba voice bimaka. On a posé ba question, ba benga ngate pour nini? Ba voice bima na site moko boye. Toko benga été parce que akenda ke sala 15 minutes akumisa sila makasi ke biso. Maintenant, ngana lobi boy, c'est juste to solo là, nzamba sunga penza na mata penza likolo te na zala vraiment down. To solo la lokwa batu. To solo la lokwa batu. Bandi ko bo comprendre penga. Émission en ça ce qui tendance, hein? Parlons de tendance, c'est le quoi bon, le moins bongo, parlons de tendance, voilà. Question nanga ya liboso eza émission wana ya parlons de tendance. C'est quoi d'abord les intentions derrière les idées? Intention dans les années nini ndé parlant en toyeba. Po façon émission ezo kendele. Les émissions mo ya olukela bato ba problème. Parce que tant nga mama BBC na ye na osala analyse nanga bien. Analyse nanga na osala na okende libanda te na o travailler juste kaka na makambo o na yoki na kati wana. Parce que parlons de tendances wana. Il faut que botanga Bellard Production. Et si longtemps que non artiste azana kati ya koyeba ke non mutu oyambi afinga kabela chaque jour. Chaque jour. Et l'okopé bela salae to yebite. Respect nini ou encore lorsque télé sazolo bake non que vendre sikate o bazo humilier ngana bana ko tiaka mabolongo na ngana sepo na mutu. Non, c'est faux et archi faux. Na la sali. Na place oza. Na Bellard Production. Place nini oza sali. Premièrement, non, il faut yeba ke non. Mutu po za la sali. Il faut yo moko o permettre ba pakolo salite wana. Ce qui yo moko o se permettre o permettre te pardon et ba pakolo salite wana ba pakolo te. La preuve aneke. Donc il na ba preuve, donc il na ba exemple. Toza na mama kulutu na biso lea. Mama kulutu na biso lea to na Bellard Production wana ndenge za wana. Ajo apeka na Bellard Production ti azana ba place mususu ajuaka. Mais présence ya mama kulutu lea, ya mama top, ya mama Milo, ya mama Ani, batika kozala salite na site ngo oyo boyi ko finga, oboyi ko tanga kombo. Na site wana
oyo lobi ke non na oki kozala kokende kozala na site moko te oyo na mikitisaka na komaka sali. Mais non, faux et archi faux. Nga mama BBC faux na yana olongolango. Parce que bato ba ndimelo ko wana te. Mais chose grave, na mutu o ayambi yo ao kata ko intervenir ne loko wana te ya ko telemele loko wana si vraiment azana souci peut-être ya koloba ke non asangisa ba artiste ou bien na plateau na e azana besoin ko yamba ba tout sans polémique parce que émission eza déjà ya polémique. Émission eza déjà ya polémique. Vini a travailler ka to mona ke pe na Bella production. Soki télé c'est ya koloba ke na oboyi na ngai kokene komiki kokene na zala sali na site moko boye ba opesa nga respecter et tout nga mama BBC na koloba NON ata ye vini fala ta telemele loko wana parce que tozana ba mama responsable na Bella production tozana ba mama responsable ba mama wana ba mataka miniature na ngambu ya ba voisin soki ba yoki ba kanda na bango wana kaka ya koloba keno ne ba omona ba talent na bango baza pembeni ya Bellevue ba sepelaka na bango na ba sepela ne loko wana te ba créer bango kaka ba problème ba ye ba matisi bango na miniature ba bandi ofinga bango kaso ina kosi makulutu le ya ye wana nani asalira ye ndenge travailler kata na Bella production mutu te mama ani memema mama Milo memema mama top memema na mama esu nani bo bakiselanga ba mama nani pe ajuaka mama nani kutu ya ajuaka la bangambo nyonso mibale mama Marie-Hélène nga jamais na okyo matisa mama Ani na miniature pona ya kolobela mama Ani mabe non na koya kolobela mama Ani peut-être koya kolobela pe mabe c'est trop dur pour nga na ya kolobela bato mabe tenga na ya kana ba veri nanga na koya peut-être na ba veri ya mama Ani soki mama Ani ye moko a permettre ngo ndeni soki asali buzoba ye moko soki mama kulutu le ya pe asali buzoba moko moni keno ye moko ami tandi na ye na zui matière mais lorsque ozota la mama Léa mama kulutu Léa ao tambola ao mi pesa respect mama Ani memema ok pas mama Milo memema ok pas mama top oyanga ni wana komine na ba ilubwa ekolo mais lorsque ba maman au moins déjà 5 au ba jouaka na Bella production ba tikala ta ko eloba eloko wana te akoloba keno koza pour ceux qui peut-être ezaki keno na Bella production ba salira ka bango je ne pense pas keno ba makona bango kozala wana non na Bella production il y a le respect et respect ça réciproque. Soki yo moko non na kibo moto no yo moko mama mobimba oyebi komi pesa respecter comment est-ce qu'on va payer ce respect et puis lorsque zo ba keno ba salir yo ne loko nini maman moko oyebi ko batela munoko te maman moko elle est toujours dans des bêtises siko yo moko na ba bêtises na yo ba matisa ko miniature butulo ko amoyi po to matisa mama ni te maman ni tokyo matisa ye par hasard. Il y a peut-être la situation moko boya mwana na 6 classe. Maman ni a joué qui bien. Toke pe na ngambo maman Milo ka ne to matisa ki na miniature awa. Okene kozwa zemi ya ménopause. Wana ezaki na cadre ya promotion ya film. Maman kulutu le ya kutu to matisa le miniature awa na likambunini. Ye peut-être kaka film ndenge a joué wana Potenge to sabola bango awa soki bango nyonso ye mama top na mama Milo soki bango nyonso babandai ko bima na mibali babandai ko bima libanda mariage na bango mais mama top na Léa yangani mais mama Milo skutango yo mama mukolo zo bima ya koloba keno na dangaki na ngate place moko wa opesa nga respecter ba salir nga yaya bomoni respect oyo ba ganya kango. Respect. Ce qui yo moko zaka mutu netinga ma BBC. Kaka à partir à kolobananga. Ka à partir à kolobananga eza batunsu babanga ma BBC. Ka à partir à koyoka ka voir mama BBC babangi ma BBC. J'impose le respect. Tonganga banganga lobelanga mabe peut-être na kwena oyo côté.
po boye oya pembe nanga te po lobelanga boye face to face okoka te. Loba peut-être kaka ke non to yebi ke no ya ba bitumba ngo batindelo ka jamais ko boye po ya ko humilier yo. Mais na normal ka boye jamais. Et ça pour ni. Au moins ta belle ndenge azawana. Biso no to yebi ke no belle vie elle est timide. Mais elle a boulot. Bon mon a face mon sous ouais. Il y a lion parce que c'est les boulots. Ce qui belle la paix bah ko respecter bah touté. Abane ko respecter ba touté. Je ne pense pas que non ba maman topa na balinga ba zalawana, ba maman Milo, ba nani non. Ao vivre na bango na savoir vivre. Ao tia bango na ba place na bango parce que que non j'ai besoin ya bango na kati ya musala na musala nanga. Na oki ko salir bango te. Maintenant comment est-ce que Vini a zangi ata moyen parce que Vini il est tout le temps na bela production. Vini a zawana na bela production. Tokyo lo bate que non azangi ata ko yeba azangi ko yeba façon ba vivre kana ba maman na te pour azanga te tant muto zo biso que non salir boy mais non moi je suis là na mona ba maman ça ko salir na ndengeni mais na problème nanga na zolo baba yango eza nini yango émission yango soki ya parlons tendance oyoyo il faut ka ko tanga kombo abela production likambo yango eza nini ndeplace nga na zo mituna. Mais pour être vrai, moi, maman BBC, na sepeli nanga ta mukete na okio chama ina munokote. Bien peut-être oyambi telesi. Nengo yambi telesi. Tout na ba question mususu ko tout na ba question ya bela production te. Parce que la personne au vandisi wana butu lokola moi. Afinga ka bela production, afinga ka patron na bela production. C'est-à-dire que non, les artistes, vous êtes des hypocrites. Les artistes, vous êtes des hypocrites. Franchement. Et ça, quand on a libala, oh, ton dengeni. La grande famille, pardon, boye pété. Boye pété. Bo ti ko za soki na ba réunion kuna ya na Christian Bosembe papa. To komi na ba réserve awe belé. Mais bino moko boye la ba makambo moko boye tango biso tokoya o bolobi o ba sali boye ba tindi. Est-ce que ba tinda tango boloba ke no ba tindi bino bomona tango ba tinda ba. Ni tinga maman bébé sene na za boye na o tindanga. Il y a personne qui tindanga, ça c'est ma chaîne. Ce que élément oyo kaka ndenge écoute parce que ezana no extrait émission mobimba na quotidien tango atie extrait oyo ya moke eza pona ko ya ko flasher déjà mokili et puis eza ko flasher mokili bato batala balanda donc polémique les artistes bon réfléchir ko tolobi te que nous a privé à Bella Production non. Tu es libre. Au fond, les chaînes na yo, oui. Travailler na ndenge moko boye, au travailler na sens moko boye, au corriger. Ba artiste nyonso bazala na ba chaîne, ba artiste oyo basala ka ba sortie médiatique oyo, bazo tombola musala na binote par contre ba okiti ça. Malheureusement, yo poza na kati ya kitunga moko wana. Donc, artiste, à tout le bac français, belé. Lorsque tu poses ta question, vous posez question, yo moko na ki tu bouger ce qui 5 fois. Aussi mamutu mabe, o baluka boy mabe, yo moko zo se sentir déjà coupable ya koloba ke no question oyo et me melanga problème. Mais pourquoi si ko continuer na question ana? Non, to boyite ke no oyamba bato. To boyite ke no parce que non, là chez nous là, Bella Production a okele la isuba artiste était hein. Ah là, voilà il faut to loba. Ah oui. Voilà il faut to loba. Bino moko bozo bebisa ba carrière na bino moko pona mutu moko ayeka ka influencer on eloko moko amuke o s'emporter nango mais ozo bosa na keno eloko wana e bebisolo carrière.
soki nalobaki nona tout à moi bordure moke kaka bolimbisa oyo abandaki ajouaki na nani awa na showbiz oyo lelo akoma atingama na cher collègue. Est-ce que vous avez sous bien? Et ça passe. N'est pas raté ce qui congolais, bah local n'a habité. Ce qui est mission en tendance, ceux qui parlent des tendances, il faut qu'on retourne à Bella Production. Il y a une Bella Production, on peut occuper à tant que non, bino na mission na bino autant à Bella Production té. Eza nini na Bella Production ata bino moko? Eza nini? Parce que bah genre ba question ana ya koloba ke non ça fait un bout de temps autour na sous na Bella Production té, c'est quoi les problèmes? Moi d'abord, je me demandais pourquoi Anna abonne à mon ana sous na Bella Production. Mais ozana na belle vie boutou le quoi moi, tu peux toutefois demander la question. Est-ce que c'est important que tout na une émission? Yo ozana belle vie boutou le quoi moi. Mais non, il faut arrêter quand même. Ou encore ceux qui osent vrai. Ceux qui posent sur la belle vie, il y a ceux qui non, boy. Il y a ceux qui non, na boy, après c'est bané, na ba raison na ye. Mais non, ben non, les abongotenga na yoka ki boy. O meki non kozongi sape mutu. Comment est-ce que ozo nager kaka na buzo ba mutu ozo koka kozongi sa mutu te? Si ko émission na yo émission na to kosuka nango ndenge nini? Ou encore kosuka nango ndenge nini? La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Non, bah, que non, non, que malembe, non, matate, mais beau yoka. Émission na yo kosuka na ngondenge nini. Il y a pas moyen pesa, il y a ceux qui parlent de tendance, non, otika na no bela production mupanzi. Tia bela production mupanzi, pardon. Soko so luka problème na bela production, pardon. Pour lorsque biso to to lobby boy, bino bo kanisondre ce pendeni. Nous les problèmes ané que non, émission na yo o sali wana o créer wana concept no o créer wana. Please. Ignorez là nous comme wana ya bela production. Tika na ngo bosa na ngo na plateau na yo. Et ça bien. Est-ce que c'est important? Est-ce que ou encore ezelo komoko ya sika? Il y a question na ya retour na ressources na bela production te non. La dame Moussala n'est pas dans l'émission. Et nengo zawana ndenga vandi na plateau na je ne pense pas que non avant il y a Ophélie parce que il y a les kaka na ba chaîne il faut qu'on foute aé. C'est quoi les intentions na sima ya idée na yo oyo? Est-ce que c'est important quand on tourne na bela production te muto ayaka soki tourna pas na bela production te peut-être alinga oza muto moko boyeke non OK na tourna raté je sais pas peut-être parce que babenga ngai soute voilà mais la dame déjà abimaka ça fait maintenant 3 ans soki 4 ans abimaka ya ko finga patron ya bela production vous les artistes boza na kati ya koyeba eloko wana. Est-ce que bandeko muto esukinga maele sukinga na minicho? O to mona ki peut-être na kati émission tant ba okotisa ngo de to koyeba a répondre ki nini na question o ba répondre ki pona ozonga lisusu. Na question ba tuna ki ke non to mona ki o dernièrement na nani na parquet. Est-ce que ça question ya ko poser? Que la dame azala na raison te. C'est parce que Bianca elle est vivante. Dites-vous peut-être que nous, Bianca, a quitté. On nous pose question, Anna. Vous en avez mis maté, hein? Vous en avez mis maté, hein? Bianca Zalakanator. Bianca Zalakanator, te. Pour n'angana on a minicho. Non, qui attaque au yamba mutute ya kolobake, non? Oh, on est au yamba qui kaka mutango ninga zaki na prison zo tunae. Mais c'est comme si ozo ignorer l'ikambwango. Ou encore, nazo ebate. Yes, oui. Nous, on n'a pas un problème. Bon, vous savez quoi? Congolais a un problème. Bon, mon émission, émission, donc, eza vraiment trop fragile.
Alors, attendez, tant on est dans cette émission, non, c'est réservé dans ma cambo belé. Mais naza déjà na kanda. Naza vraiment na kanda. Mais nazo c'est réservé. Mais batu sikoyo, ba oye bate que non émission wana, eze émission moko ya polémique. Parce que au lieu de kene nango na mozindo te tout abordir te. Ça pourrait être peut-être mieux à koloba que non. Ba émission ngo na soki ba tendance, soki ba nini yango na tozo ba pété. Moi ezate que non bo épargner na Nobela production. Non. Moi, exactement, vraiment, bon épargner penza. Parce que, ceux qui botangi siko Bella production, c'est comme si botal la maté. Mais ceux qui boyebi que non Bella production, ceux qui botangi botal. Alors, vous pouvez s'amoutonner vers respect. Pourquoi vous posez la question, moko boye na kombo ya Bella production, pour na simana Belleville soit fingama. Ou encore Bella production fingama. Nzambe. Oyo nini yango? That's right. Ebite so ibelvia ovanda na banani njampi. Bandeko, bokanisa te pe no awe eza zuwa. Eza likambo ya zuwa te. Parce que likambo ebandaki déjà na Keni. Nga mama BBC na yaki. Keni. Non, le bakeno aza membre ya Bella production. Ba question o ba posa qui est. Et ça qui ba question moko ya bien té. Et puis na ba commentaire, il y a d'autres personnes ba bi que non, idée ya concept no eza bien. Mais ba question na yo, eza kito côté. Essaie de revoir. Malheureusement, le quoi mutu déjà ça tient na mutu na ya bi que non na ke boyenga na banaka ko diembela na Bella production comme ça ba ça. Yoko tisaka mbongo côté okombo Belvier comme donc na minute yo c'est comme si vini aye po afingisa sous Bella. Toboité YouTube mutu nyonso aza permis à kofongola chaîne. Mais quelque part Belleville netinga soki nga nazaki na place à vini. Naza na problème na Belleville te, naza na problème pe na mama loketo te. Ben mission nanga ou encore ba question nanga et kozala keno na aider na invité nanga ceux qui peut-être invité nanga sur la na Belleville na au sala na sens moko boy na zong c'est na pese kutu espace te ya loba mabe peut-être ya Belleville ou bien mabe ya mama loketo ceux qui osa vraiment au milieu du village parce que plateau déjà ko loba te ceux qui site moko boy. Et puis, il faut continuer à poser des questions. Ozo ka kilo ata kolinga kotanga komba Bella ya Bella production lingité. Lorsque ozo lo babongo, tu t'attends quoi? Mutwana lo apeso susu nini? Passe nini apesa yo pour polémique kende kitoko. Mais non, la grande famille. Ngana lo bananga. Nini zo zanga tant que non. La première des choses, quand on tient dans le concept, on a dit que nous parlons tendance. Ok, parlons tendance. Nous avons dit que artiste et pénanzela. Malheureusement, dit n'importe quoi. On a potanga komba il y a Bella production zo kokate. Mais non. Ngana ko sungane yo wana parce que naza ni na problème na Belleville ni na mama loketo. Alors tant on a yami yo parlons tendance attaque no ko pesa ba question na yo peut-être piège. Soki mutu alingi abunga mais oza na temps ya kozongisa mutu. Et oti qu'il a invité à quitter sa site yo jouaka mingi. Na lobite ke non vini aza soki nini na Bella production non tout le monde a kaye très souvent a jouer na Bella production ba jeune na to sepela na ye aza artiste moko ya bien mais façon que na concept na ye depuis abandaki soki peut-être que non na ya quitté o et comme deuxième fois na ye est-ce que na parlons tendance il faut qu'on citer combo ya SB il faut aussi citer combo ya Bella production. C'est ça aussi ma question.
monde na bino boyebi ndenge zo fonctionner bosi bokabwani bino moko o aza na parti na ye o aza na parti na ye eloko asiki eza wana te mpona koya kovandisa mutu moko boye na lelo soki le 24 soki le 25 nani septembre ya siki eza wana te pour poser question ya koloba ke non ça fait un bail ozwaka lisusu na bela production te nini problème eza nini là ozolinga bafinga kolo production kolo nani bela production automatiquement parce que oza sans ignorer ya koloba ke non dame o vandi na pembeni no wana afinga ka Belleville butu loko amoi comme pour dire que non yo za na besoin o yo ka biloko wana bakofinga Belleville o yo kango face to face diko na plateau na yo mais non boye péter la grande famille boye péter les artistes et comédiens. Je ne pense pas que non boloba que non maman BBC émission na sali a manqué mutu non c'est juste un regret moko boye regret wana eza poani Tokyo peki sa vinité que non fongo la chaîne na yo boye boye te non le problème ane que non eza concept na yo est-ce qu'il y a pas moyen ocha rigueur moko boye na concept na yo est-ce que tu es obligé kaka ya kotanga Bella production est-ce que tu es vraiment obligé ya kotanga SB soki oza na souci à théâtre oza na souci à misala na bino mais lorsque ozo yamba mutu oki kotuna ça fait longtemps et boye omona na kokutu te nga na kobana ikutu na komituna pourquoi o bana ikomituna wapi na bangi mokili na bangi mokili ndenge nani télé sa bimaka kofinga Belleville artiste nano ayebi te artiste tout ayebi et puis ndenge boza sans ignorer boyebi pourquoi finga ka Belleville alors au lieu de to ya kolobaka mabe c'est mieux peut-être ya kolobaka ka ya ko interpeller artiste omoni concept na wana eza bien bongisa YouTube eza mutu nyonso azoluka ata mwa 1 kawana ata mwa 10 kawana c'est bon soki pesa ko bo préparer mariage yango yaya bon wa mariage bo luka ngona mutindo hey bino boya ko lobisa bato makamu mususu pardon na yo moko nanu okokata nanu ko poser question te otie question wana ozo poser question mais ozo se sentir déjà que non coupable ozo ba que non awa biso to giraka Bella production te peut-être place de laisser ça là nde ba fan parce que to mona ka kuna na ba chroniqueur na ba nani mais bo ka ba chroniqueur bo ka ba nani na ba film na ba théâtre ko banga bo telemela ki mama étoile a joué te bolandi bino nde kuna ba giraka bino ponga jamais na koki ko ya na bi Bella na ningi ko mona esu vinité non naza na droit wana te façon onga nazo mona makambo eza ndenge moko na Belleville te skuto bolo ba ke non ba fan ba koma ko diriger na Bella production je vous informe il y a personne à diriger à Bella production Bella production eza géré na ye moko Bella na père po eloko vini asali oyo azo sala boy soki eza na ngambu na bino boko bima mbala moko parce que toyeba te zo bapomba ngo bakoteli wapi baleki wapi boko ya pe olobi mams to mulingi ko mona esusu na SBT akotosa pa osala ngo la preuve ane que to mona ki étoile to mona ki mama étoile c'était les fans ba télé malaki po mama étoile azonga esute parce que bino bokanisi nga na oki koyaka abwe na bi Bella na lingi sous komona vinité non je pas ces droits naza na droit wana te nganani ou encore ceux qui non nga lelo peut-être Belleville a raté nga ou encore nga naza sous na Belleville et ça li que non Bella production ko continuer te ya ba taché bazapi Bella production elali te alors je dois garder bande nanga
Alors, lorsque vous avez informé, ce sont des fans de Bakomi qui gérer. Jamais. Jamais. Wana na koloba NON. Loba na ngambu na bino de ba gérer bino. Parce que belle vie peut écouter tout le monde aka nenga travaillaka. Na ba témoignage ya ba artiste ba jouer pas na ye. Au sentir que non, elle n'est pas moindre. Aucun manière était. Mutozo yipsa que non ningo comme star. OK. Zo téléphone na yo pelisa kuna finganga o comme star. Ce que le problème n'a pas que non. Émission encore concept yango ceux qui a parlons tendance. Ceux qui ont peut-être artiste vini. N'engena za na ba rigueur moko boy peut-être le baka que non avant que les émission ba osa ba briefing na ba briefing mo ba briefing on est même appel ba problème. Briefing ezata ba émission moko boy ya bien et non pas ba émission moko boy et on a ya monde na bino za monde moko ya ba problème. Là boza obligé à ça la briefing. Pour peut-être muto okyo lo bakeno na lingi nanga ko poser une question à mutu tel té. Mais eza pe occasion. Comment est-ce que bino bozanga ka façon ko tia kimia na kati ya bato? Nga ezo lekelanga. Comment est-ce que bokoka ko tia kimia na kati ya bato te? Bino ka ko pelisa moto. Parce que on nga nazo mona eza ko pelisa moto. Ba uti ko kata mutu liboko kuna. Est-ce que boyebi évolution ya Bianca? Est-ce que boyebi évolution ya Bianca? Boza na mité maté. Dernièrement, tout le monde qui on a parqué. Yo zata mutu ko lobate ke no dernièrement zaki on a parqué. Ozoki saki mutu boye. O pese za occasion ya ko pesa mama conseil. Eza occasion ya ko lobate no mama omoni musala o. Na oyeba te. Comment est-ce que bokoka ko pesa conseil bokoka ko sungana te? Vous êtes toujours dans des bêtises. Hey, ngek. Yeah, omoni na vie. So omoni oza na place ozolia fufu na malem na kimia. Ya bate la place wana. Lelo oyo a joué na showbiz. Aza wapi? Balok c'est comme on dirait so ya ndenge nini. Na oye bate soki azobosa na tana ko sukola mai. Bolimbisa. Siko babilo kwa bongo esala nini? Esa mutu akoma na ba rage. Esa omoni mutu soki okei ba pekisa mutu alingi akende. Oasa kei ba tikaka. Je crois na sala ki émission na lobby. Na lobby ki na lobby ke non. Yo ko sala peut-être ki teti o lobby ke non. Na kende. Yaya, tango moni pe siko ke non, okei na kiteti na yo lobi na kende po akozanga nga ko ratenga. Yaya. Sambela nzambe de mwana famille akotela ko bongo te. Pourtant siko moni ke non, na mutu ngo pe atiki, OK, bon débarras. Et comme yo pe so kanda ya ko finga ka mutu. Ata ba télé sitango ba bimakana, c'est juste parce que belle atira na peut-être ata ko zafonte yaya nazaka aleki na yo. Yaya yaka. Okoto otomona kiawa nani tumba ya tumbi azui ngana za babenga anga te na likambo ya mama étoile 2 jours elekaki te babengi télé si faible babengi si tumba faible leader a faible bomoni ne bakanda nyonso o ba télé si babimaka ba o nyonso babimaka ba cher collègue oyo na ba o abimi oyo akomi on dirait soki na mayango pe aobosa na ko sukola to yeba te ba okoma ka bongo ba kutani na mwanganda moko boye maloba o belvia lobi ba komi ko travailler na ba gag on dit ba mbwakela rage po nini belvia asungi ka bino na choix o bosala ki akokene ko s'écarter na ye asungi bino a courir na sima na bino te po ebimise faible sko biloko abongo ne pesa bato bakoma na ba rage ndenge bakomi lokwa ba chien enragé po nini po mutu atali pe na misu ofinge atali na misu ya so continuer osali boy atali ka na misu
Au moins, nde barrage ba telesi. Pour na telesi, il fallait peut-être Belvia Lukaye. Non, ba mama top bazawana. Parce que kozala sali na Bela production te. Nana salira mama top. Nana salira mama Milo. Nana salira mama Ani. Nana salira mama Kulutu Leya. Na ba mama misusu bandeko. Nana salira bango. Ba papa JR wana. Ba papa Elombe. Nous on sait respecter les gens. Artiste, please. Na bolingwa nzambe, biso to luka kimia. To luka kimia ya koloba keno, musala ou encore concept na yo. To koloba te keno concept eza mabe, concept eza bien. Maintenant ba question na yo, ba invité aux yamba. Est-ce que tu prends ton temps ya kotala babilo kwa na nyonso? Et chose grave, pourquoi kaka kotanga na ba tendance na wana soki ba parlons tendance wana production na bela production. Yango likamuni na bela production. Dans la minute où ceux na comprendre olingo diembela na concept no olingo diembela ka bela production na SB. Est-ce que ozo s'attendre na nini siko liboso? Ozo ba retomber. Mais non. Peut-être moni mutu mususu azalaka zo sala ka makamutika kana loyenge na kenango na diembela na diembela. Ya. Il faut que parce que tango zo diembela ya ko diembela. Likambo ko diembela zala sincère. Soko yebi ke no oza sincère na musala na te. Il y a des retombées. Ou encore, il y aura des retombées. Pour la minute, na o diembela. Parce que tu es belé sur les réseaux sociaux. On a détecté belé. Au moins, on a zani lokuta. On a ko diembela. Na mutema, tu n'es pas sincère avec la personne. Ce qu'on a mis au concept, après si combo peut-être y a que nous parlons tendance. Mais ezana, lorsque nous avons intention, na sima ba idée na ezani. Eza que nous na diembela SB, na diembela pe nani, na diembela pe bela production. Ce qu'on retombe aux années. Ce qui va kokoti so eloko wana ya koloba keno ataba lobby parce que oyambi invité zo ba keno na posa ki question moko na yamba ki mutu moko wa na moni penza na so ki ba retomber ya ba fan et tout mais non ce qu'on a yo moko o mona ki ata mabete parce que neti nga mama bébé c'est naza libo mate concept ya Jini mwana lemba nga mama bébé c'est na ya nabi wow tala concept ya Jini mwana lemba inspiration na to moni mama top ye pe azu yango sans polémique aotala mate respect ayambi batu bokoyo kata lobi ke no bela production o atangi SB jamais. Papa Pika kozwane batu mabete. Parce que tant nga mama bébé c'est naie, c'est parce que j'ai eu le temps ya kota. Na 8 ans ya kota là, na dit oh juste les années. Na ba question ba fan, ba komela kinga, ba msusu ba tomboki. Ce qu'on a yo moko. Ozo ki tenter ya ko revoir. Parce que nga mama bébé c'est moko soki na tsali émission, ata ba nga mama bébé c'est place na lobaki ya solo ou encore kaka na nga moko atata va muto abenga ngai na bi na kenaki na ngo mabe nzambe limbisa. Maintenant pour toi au sali neti o ignorer na ya koloba keno ba question ngo tant ozo informer muninga na télé si ya koloba keno na nini akiawa ba fan peut-être ba fan pe ba lobelinga boye et tout ba fan ba comment ko gérer bisote. Non. Donc au sali donc o ignorer na ya koloba ke émission na yo wana okotisi donc mabe ezate siko nga na obeta sete na obike no mabe ezali susu. Parlons tendance défendre concept wana na ndenge ya bien et non pas koya na kombo ya bela production SB. Est-ce que eza nini ata yo moko biso batu totalaka biso bomoni bato batalaka biso bazala bana mikete ou bien bazoba te bazama yele
Non, que le bate que non, hey, vini, au tourna canabela production, comment est-ce que tu as manani, maman télésté, wananga pesko na zay soubiente. Tu es libre ya koyamba mutunyo solingi. Mais ça l'ango bien. Ça l'ango bien. Et surtout avec télési, ba question ok nango, ma be makasi. Poto chamba ina munorote, ma be makasi. Nga na ebi ke no télé si ndenge zawana aza camarade ya belle-sœur na ya belle-sœur a Vini. Ah oui. Télé ça vraiment camarade ya belle-sœur ya nani ya Vini. Tant nazo ba ke no belle-sœur c'est-à-dire que non grande sœur à moi si ya nani ya fiancé ya Vini. Oh d'accord ça linga kangisa ba za na problème na d'Acosta. Aza mutu ya Vini. Aza mutu ya nani ya télés. Donc, et qu'il y a un cadre de famille. Il y a belle famille. Hey! Quand tu as bien loba, tu as loba. Est-ce que Maman Thérèse s'est retrouvée dans le théâtre Isa par accident? Tous les qui vision na yo? Oui, ezaki vision na linga théâtre depuis kala depuis nazaki na nanda kunanga ya libala avant mobile nanga kufa ezaki sono zota théâtre nga no epsi kaka sona bala ratil de la salle théâtre. Maman Thérèse se sent à l'aise dans ma quel genre ya babongi. En tout cas pour na rôle théâtre tonton. Maman Thérèse hôtel kozala à parquet. Je sais pas. C'était cause ezalaki ni. Yoka. Émission na biso titre. Yoka. Cause ezalaki nini? Cause ezalaki nini? Est-ce que nenga zawana ayebi cause te? Sa ayebi cause. Na sima ya cause oyo azotu na cause ezalaki nini? Belvia kofinga. Ezala babiloko mususu oso yebi cause, oyebi likambo. Bomela ngo moto. S'il s'agit à couper sa conseil avec autorité, et ça bien. Trop d'hypocrisie dans l'émission. Trop. La cause parle de tendance. Otaki kombo ya SB. Émission on a salaki avant yo. Vous avez cité le nom de Mama Sila. Il y a eu d'autres fans. Qui sont ces autres fans? Qui sont ces autres fans? Non, to solo là. Qui sont ces autres fans? Netinga Mama BBC. Na olobake no, na yaki na sala ke émission, na yaki ka juste ko interpeller artiste ya kolobake no. Artiste, au moni question opposé Kenny. Il y a que non, ceux qui ont qui lancé message, je ne pas si là. Mais non. Ils ont déjà polémique parce qu'il dit que non, Kenya a collaboré avec Kanye. Lorsqu'on pose question, tu t'attends à quoi? Et ton invité, Azaki peut mal à l'aise. A chaque longinase après, à l'ongoli parce qu'elle savait que non, Aza liboso à caméra. Déjà, chaque déjà invité n'a pas mal à l'aise. Et même voir même dans les commentaires, il y a émission na yo, les commentaires belé zaki négatif. Et zaki pété kaka keno, il y a SB, to y a une famille libota. Ba fan tout ba se plonger ki wana. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, en tout cas, ndengo yamba ki nani nan, message peut-être oyo Kenya pesa ki mouke. Si je ne me trompe pas, elle a été insultée. Il y a les kambu oyo les kaka ya bagag. Parce que lorsqu'on zola il y a d'autres fans qui konini boy. Non, il faut arrêter. Ce qu'on a zola tendance ango so qui parlons tendance oyo. Eza likambu nini yango eza asimao. Siko koseka wana eza koseka yake non? Oyebi na yo mayo elekaka. Oyebi na tu es dans les bains. Oyebi na yo. Eh.
na tout abordir te pour yoka bazui mama wana ya Afrique du Sud mama na Afrique du Sud na ça l'émission nanga na tapé à côté te naza juste quand na kata contenu na ye naza juste quand na contenu na ye naza na kata émission na ye na o décortiquer ngo na bateli kutu batu mususu il fallait bazo abordir comment vivre na sima ba fan. OK. Ba fan ba comment commander biso. Jo ko biso ne faut commander ba fan pour bango nde ba olinga biso. Maman Thérèse autrefois on te voit. Lelo fan a komi na monopole ya koloba. Fan a komi peut-être na monopole ya ko obliger bino. C'est par rapport à quoi? Borikika ko bimate ya koya koloba keno lelo ba fan ba komi ko diriger biso lelo ba fan ba komi ko obliger biso lelo ba fan ba komi ko sala boy c'est par rapport à quoi pour fan a diriger yo pour fan a obliger eloko moko c'est par rapport à quoi parce que za mutu nyonso douté. Bon mona keno soki lelo tozana ba monopole soki tozozo ba courage ya koya ko sala émission tolobeli artiste boité c'est parce que bino moko ne bo pesa biso espace wana to ya koloba à travers nini à travers ba nonsense na bino o eza ba nonsense o pesa ba nonsense soki yo ko salela kitete sa koloba keno ba fa non fa na zape mutu keno te o sali bien te jusqu'au yena babiloko moko boza non c'est to betela ngo maboko non ne minute to luka pe kimiat parce que to zaka wana demere kana kati ya buzo bate to zaka wana ko demere na batira emate na ye tele si wana ndenge azaki azawana aza mama moko boye zaka ka keno mama moko boye na yebi te soki utaka likolo akwei ache make up pour ache nani baba eyelashes wana pour ba make up na soki ache combien de couches. Est-ce que azo yeba façon oyo nani Bianca azo souffrir? Oyebi sort ya mwana mwasi wana te. Ezaki pe sengo ya kosala ba émission te. Po oyebi déjà ta ya ndeko peut-être que non diabète wana oyebi te que non nini yango ekoki ko ela lelo na lobby To souhaiter mabete. C'est juste kozala na humanisme nde to senga. Fan a quoi qu'on diriger yo. Ceux qui déjà yo za faible et pas fan. Ceux qui ont se laisser faire et pas fan. Catégoriquement fan a quoi gérer yo. Alors ceux qui déjà yo a gérer kabino. C'est pas tout le monde. Émission vraiment pardon. Il y a une question, il y a tendance Pinta. Tu parles de ce qu'on place, il y a tendance. Ok. Pas de questions polémiques. Non, pas de questions polémiques. Ce sont des questions à répondre. On va répondre. Autrefois, on te voyait dans ma film, il y a Bellard Production. Parce que quand on parle des tendances actuellement, donc on marche ma monte. On voit SP, on voit Bellard Production. Bon, moi, je suis là, na lobaki que non. Concept na ye ya parlons tendance les intentions na sima idée eza SB eza Bellard c'est-à-dire que na tendance à lelo toza na SB toza na Bellard alors yesikoyo lokola lobi ke tendance ya lelo eza Bellard eza SB parlons tendance. C'est-à-dire que non, à cause zappé Bellard Production te, à cause zappé SBT. Yé à cause la wana. Parce que ils ont tendance actuelle. Bon, non, il y aura manger à boire ici. Yes, oui. Mais non, et nous allons bien. Il y a ma question à poser. Télé si. Ce qui est vrai. Artiste et comédien ou azolinga peut-être ko tchata ordre ou encore ko zongi sa sens moko boy na monde na bango alingara permettre ba bêtise mususu te ya koloba ke non naza wana te pona o wana
lokola eza tendance actuelle eza SB eza nani bo comprendre lobi na ko décor ce qui lobi R moko sous na ko décortiquer les bino pour y déjà alobi ami fundia ye moko alobi émission na biso sikoyo bandi sikoyo wana ezaika banani oyo ezaki divers émission bandi nde sikoyo ya parlons tendance siko tendance actuelle eza bela production na SB yo Tolanda. Comme dans la musique, on voit Fali, ok? F victime, on voit Ferregola, Bagolois, qui tout ça. Autrefois, on te voyait chez Bella Production. Et après, tout le monde a connu ce saut, la Bella Production. Moi d'ailleurs, je me posais des questions. Maman, Thérèse, Yaya, Anna et tout. Papa, na oninga tena za la place moko na bata kwa embrasser ba humiliation ou na iba mutuna makuna ngoti. Non. Na oninga tena mkolo. Na maman bana mwana ngala kusana 30 ans. Pourquoi arrêta qui était ya koloba que ngai ne naza boye na travail pe kuna un peu trop na tikala komona humiliation wana te na tikala komona salite wana oyo zoloba te. Ezanga qui est tendance actuelle, c'est Bella Production et SB. C'est-à-dire que non, émission oyo, ils ont un problème. Concept oyo, ils ont un problème. Pour n'alandier très bien. Bah oh nous sommes na bande koloba wana, ezaki nani. Ezaki divers. Parlons tendance. Tendance actuelle, c'est Bella Production et SB. Est-ce que ce que tu as dit, tu parler tendance na sens nini? Dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens? Catégoriquement, tu as dans le mauvais sens. Parce que lorsque mon toizo lo bakeno, ngai na ko nini, na ko travailler kuna ndenge nini, ba humiliation, ba humilier nga, salir, ba salir nga, mais yo travailler kakuna. Ba salira kayo te. Mais comment est-ce qu'on quitte, qu'on convaincre Moutouana? On va faire ce qu'à réfléchir, mon bateau. C'est difficile de citer Bella Production. Nini. Bonjour. Aseki. Ba leader. Aseki. Netinga. Non, sekate. Parce que zélo quoi sekate. Cette dame, elle a salir à ta belle vie trop. Nako seka ya vini, c'est-à-dire que no ba insulte nyonso o télé sa bimisaka bango ba sepelaka nango ezaki moment ya koloba ke non yaya attends une minute tant que chrétienne tosa musala yaya ba émission aboye soki nga mama BBC ba émission aboye na ozongisa batu kitoko et puis na ndenge ya mabete. Mais au sentir déjà, tant au seki déjà, au yebi loko ele kaka déjà. Bon, mon asiko tendance, parlons tendance sango. Yango wana. Apo ko loba keno ba fan ba hotel émission, ba télévision biso to yeka ko lonet nga na nga ka ko internet. Mwana wana ami okanga makana site no. Ayebi maman Thérèse na ye ya maman Thérèse. Avant basi kopé ça embote parce que le OK. Mais l'absence est leader n'est Asoli. Asoli maman. Allez qui nous doketi. OK, même sa famille. Tout le monde. Omoni azo seka. Faiblesse déjà émission yango wana. Ya zo tala ke non invité à loba. Tant invité à zo loba boye, ngai batu bakotala un kai kokota. Mais au sungi musala na binote au sungi pe communauté te. Nous peut-être to chaki déjà espoir ya koloba oh concept ya vini peut-être voilà. Peut-être vini à quoi arranger makambo. Désolé. Quoi arranger na to lo bezate que non quoi arranger parce que pasteur de la foi ba leka ba kokate.
alingai peut-être que ça l'envoie quoi imposer babiloko moko boy. Ah, pardon. On en a marre. Mais fan de ma dirigeant biso papa. Et comment déjà difficile parce que na site wana ba voice mimaka o ngana mona mi posa ba question ba benga ngate po nini ba voice mimana siko nga na lobby ba voice wana ti lelo bandeko soki bozata na ba voice wana bo pesa nga ngoko po lorsque nga na koyoka voice wana na koyeba na ko détecter que non voice oyo ezalaki ndenge nini pourquoi bimaki tango balobi boye balobelaki boye ndenge nini boye nga na ko décortiquer les voice wana oyo aza na voice wana atindelanga oyo alobi ke non na site wana nde eza ya Bella Production aoboya kotanga kombo vini avandi wana atravaka mpe na Bella Production wana eza te ke non a défendre Bella Production non eza ke non un peu de respect omoni YouTube oyo kala te mpe boyoki sango te ekangama site moko boye tokobenga ete parce que akendaki asala 15 minutes akumisa sila makasi ki biso boyoka sikoyo boyoka sikoyo yo invite yo journaliste soit disant yo kolo concept bakaya boy okokende nango na conseil to okotika kaka mutu na aliru wana oyo ayeli yo oyo répondre yo c'est ça aussi po biso bato to olanda bino to sepela to kolinga pe keno na réponse oyo ye invité no apesi yo tant que yo ndekolo émission recadrer atamuke et peso valeur siko soki invité oloba mabe otiki e bongo à quoi sert na oyeba te émission eza ya nini ndo mona boyeko ozwaki ata mwa libone mutu alongoli ka libone na ye bref la grande famille nakomi na suka na pema na ngai lelo vendredi kota na ba distraction pamba oyo te bato moko bolingaka wa kobimisa bato na ba présence mais à vrai dire vini pour na web so vérité tu as blessé beaucoup de gens ou blessé penza bato ebele so ko sala musala oyo na bato na sima o bazo intoxiqué yo tika na ebisa yo vini so ito lobi ke non lelo to komi vini grâce pe à Bella Production parce que bozaki déjà pe ya kokunda mato ki pa ito zonga omoni Bella Production eza site moko ya koloba ke non ata oboyi ko sukula mai omela allez-y comprendre so on a besoin peut-être ya kosalir pe Bella Production sala ngo bien ou encore ce pe lingi yo sa ce pe neni nango sala ngo pe ka bien façon ke yango te Bella Production etikali mai ato boyi ko sukulu mela c'est ça Bella Production ato boyi ko mela ko sukula o boyi ko sukulu ko mela moni tokotuna na awa kambongo libala eza problème moi mobali bazo diriger pa bana basi pardon bati la grande famille na ozonga lisusu soki émission ekoti na olanda ngo tout pona esuku ozongisa na esuku loba subie po mabeza parce que parlons tendance actuelle eza SB eza Bella Production mais na minute c'est Bella Production yé moko parce que elle est au top na ba film elle est au top boza sans ignorer o nyoso zaka kolinga net ko sa net ko kitisa mutu tokutani air moko bisou là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV.
toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.